Bonjour, bonjour, mbote, 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 mes bien-aimés dans le Seigneur. Na pesi biso mbote na kombo na Yesu, mokonzi pe mobateli mobikisi na biso. Na kumisi nzambe po na mokola lelo, na kumisi nzambe po na bomoi na biso, na kumisi nzambe po abateli biso bandeko nanga, biso toza na bomoi. Na kumisi nzambe po azo batela biso, toza en bonne santé. Bino bandeko nango bozolanda nga boza na bomoi, vraiment tokumisa nzambe po epesameli mutu nyonso te. Tozwi grâce ya kozala na bomoi, tokumisa nzambe, tosenga ye merci po azobatela biso, aza nzambe malamu. Azwa lokumu po na nyonso tu oyo ezosalama na mokili, po na nyonso ezosalama na bomoi na biso. Na sengi merci po aponinga lisusu. Bimisinga lisusu lelo na ela bino révélation na ela bino ba message oyo apesi biso azwa lokumu. Donc na ena ba message oyo nzamba apesinga lelo, nzamba lobeli ngai pona voyage ya roi oyo ya Belgique azosala pona kokende na mboka na biso na Congo. Nzamba lobeli nga apesinga ba révélation sur yango, et puis nzambe ayebisinga eloko nini il faut tosala. Yango na koyebisa bino, na kopesa bino ba message, na koyebisa bino pe eloko nini nzamba asengi biso tosala. Et puis nzambe alobeli nga makambu ya mabele. Makambu ya mabele penza na sens ya makambu ya balopangu. Nzamba apesinga révélation makambu ya balopangu, ndenge tosombaka ba mapangu, ndenge totekaka ba mapangu. Nzamba alobeli nga makambu eza en rapport na makambu ya balkanisation. Tant tozobondela nzambe pona makambu nyonso ezosalama na mboka na biso, alors nzambe azozwa peine ya koilakisa biso makambu ezosalama. So toleleli nzambe totuni ye makambu nini ezosalama papa, révèle-nous. Nzambe alobi amimonisaka. Il a dit qu'il se lève trouver par ceux qui le cherchent. Alobi si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver. Donc tant tolukaka nzambe tobondelaka tolelelaka ye alakisaka biso makambo oyo ezosalama, epesameli biso nyonso bana na nzambe. Donc nzambe azwa lokumu ba message na ye nango yango wana eza motuya pona biso bana ya Congo, eza motuya pona Afrique mobimba, mais surtout pona biso ba Congolais. Message eza très important. Toyoka ba révélation nzambe apesi biso, afungoli biso misu, eza vraiment makambo oyo nga moko na yebaki te, mais nzambe c'est lui qui révèle des choses cachées, a révélé biso makambo. Tozotika nanu mama oyo na maboko ya nzambe poto banda totala message oyo vraiment tina suka poto zwa nyonso oyo papa apesi biso. Tosambeli na kombo na Yesu Kristu bandeko, avant tolanda message na sengaka na biso atanga na sambeli nanga mokuse ndeko nanga yo continue sambela pena na motema na yo po molimo wa nzambe apesa o discernement, molimo wa nzambe a faire discerner soki message oyo euti epa ya papa. Et ça très important. Et puis alakisa yo ndenge nini okosala. Et ça vraiment important ko bondela avant ya kolanda message. To bondeli na kombo na Yesu mokonzi. Papa merci, na sengi yo merci. Mungu baba zwa lokumu papa na biso, notre Père céleste. Mokeli ya likolo pe na se. Merci na kombo na Yesu Kristu papa pona grâce o sali biso lelo. Pona oyo révélé biso lelo. Pona mabomba mi oyo biso toyebaki te. Merci papa pour révéler biso biloko oyo po esunga bomoi na biso. Na sengi yo merci nga mowumbo oyo zwi pona ko utiliser tika obatela ngai Yesu Kristu makila na yo ebomba ngai na nyonso ya mabe oyo ekomeka kosala kolinga kosalama ezala nile sans effet na bomoi na nga. Pe makila na yo ebatela bana na yo nyonso bazolanda message oyo obatela bango na ba attaque nyonso tu, surtout ya koyiba bango semence oyo zochakati na bango. Po soki baza na distraction mutu mabe akoyiba semence, akoyiba bango connaissance oyo zopesa bango. Batela bango message oyo kota na mitema na bango pe batia yango en pratique. Tika molimo na yo ezala na biso bandane bandeli pe na suke pesa biso nyonso discernement. Message oyo ye moko asala yango ngai nazala kaka instrument, na limwa nazali eloko te po ngai naza mutu. Me molimo na yo azo esika oyo asunga nga na kopesa message oyo apesa nga ba langage facile oyo bana na yo bako comprendre po message oyo esunga biso. Kombo na yo ezwa lokumu tata
na kombo na Yesu Christo. Amen. Donc, voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur. Na message au Nzamba Pesingai. En fait, c'est un message mi balé. So totally bien, c'est un message mi balé. Il y a voyage, il y a roi ou yazo kende. Roi ou ya Belgique, azo kende nambo kanabiso. Azo ninga kende nambo kanabiso le 5, si je ne me trompe pas. Azo ninga kende nambo kanabiso na Congo. Nzambe a pesinga ba révélation. Nzamba la kisingai makanisi na ye, parce que la Bible nous dit que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Eza nzambe na biso atali singa makanisi na ye oyo ya yeba depuis kala o nzambe na biso azaka mopaya te na makambo ezo salama, mais a révélera biso par la suite des temps. Ayebisinga makambo nini ba intention na ye makambo nini yazo kendo sala mboka na biso, e ayebisinga nini biso tokoki ko sala ngana na lobi eloko nini il faut to sala po na ngezali amen o nzamba lobi eza obligatoire na sala na memela pe bana na ye po tokoka ko sala yango. Et puis nzambe alobelinga alakisi ngai makambo ya mabele ya koteka balopangu ya kosomba balopangu na kokoma wana po na expliquer et puis po na balkanisation eza en rapport na makambo ya balkanisation. Donc nzambe na biso azwa lokumu na nyonso azo sala alobi na occasion nyonso tokumisa kombo na ye, donc tokumisi azwa lokumu. Na pesi merci na bandeko na ngai, mes frères et sœurs, oh bozo landa ba message oyo nzamba zo pesa biso, bozo tiango en pratique, c'est ce qui est important. Important c'est ça ya ko landa message te mais ya ko tia en pratique. Nzambe vraiment apambola bino bandeko na ngai, oyo bozo sunga pe ba ningo bazo comprendre te, bozo partager ba message oyo nzamba zo pesa pour la gloire de notre papa. Bo partager ba message oyo pona ko sunga baninga, ko fungola bango misu soko za ndeko moko omoni azapenza makasi te na ko discerner ba message to pe na kolanda makambo nzambe eza très important na kosunga eto komi na tango ya suka to zwi ba signal o nzamba pesa ki biso ba signe de temps o nzamba lobaka to e ba kotanga ba signe de temps toza na ba signe moko minene pesa meli biso bana nzambe toza la distraite makambo zali ko salama. Donc voilà, nzambe pambola bino na ba commentaire nazo tanga nyonso tu nazo zwa nyonso o bozolo bananga bandeko na ngai boyeba yango ke na kosala yango o eza ya malamu na kosala yango ngai nani pona yokela oyo bandeko bazolo bate soki olobi likambo malamu ndeko na kosala yango nazala motema wana naza wana pona kotosa nzambe pona koyoka pe bana na nzambe toza ba frère na ba sœur toza bandeko, nous sommes une famille toza bana nzambe. O nyonso bozolo ba ya malamu na kosala yango na yoki na yokaka na zwi ba bonne note bobetisa na bino motema na bino libakute naza wana pona obetisa baninga libakute c'est pas bon na yoki bino nzamba pambola bino. Merci pour na ba commentaire pour na ba encouragement pour na ba remarque pour na makambo nyonso nzamba pambola bino. Donc voilà mes bien-aimés dans le Seigneur nazo pesa biso ba message oyo nzambe tata pesi biso to na pesa na no message ndenge ka to sala ka bongo simana ko pesa makanisi discernement ya Saint-Esprit na makambo nzambe tata lobi to sala. Alors nzamba zo la kisanga boy nzamba zo yebisa ngai nzamba zo belanga na bandi na message ya roi oyo azokende azoke na mboka na biso. Je pense que toyebi nouvelle wana roi azoke na mboka na biso. Alors nzamba bindi ko lobalanga boy na komi makambo nyonso papa lobi na ngai makambo ya roi oyo ayebisinga le 23 nde na lobanga na komaka nyonso na marqué na ba couleur po ezala clair le 23 février ya année au 2022 nzamba babi na ngai roi azokende na Belgique azokende na roi ya Belgique azokende na Congo apesinga ba point alobi na ngai roi azokende na Congo kosala nini na kati yango na mokuse pona na écourté pona tana biso nzamba lobi na ngai roi azokende na mboka na biso pona kosala ba cérémonie na ningi to koma mais bien aimé dans le Seigneur to koma makambo nzamba lobi po to discerner po yango kosunga biso na prière to e bandenge ya kobuka makambo o bazosala po makambo ezosala meza spirituel roi wana azolongwa na Belgique azokende na Congo pamba te aza roi aza président te aza roi. Il faut toyeba d'abord royauté zanini. Donc to yango na lobi to yoka na no message bongo to kota to discerner ensemble.
nzambe alobi azokende kosala bacérémonie azokende kosala bacérémonie wapi bacérémonie na parti oyo bazobalkanize bazokende kosala bacérémonie cérémonie nini bapratique na mabele oyo bazokabola oyo bazali kobalkanize. Na kopesa plus de détails place wana na kozonga penza place wana mpo na kopesa bapreuve physique oyo ese salami oyo ese salami sur place na kopesa bino bazokende kosala bapratique bacérémonie na bapratique mpo na kodomine esika wana mpo na kozwa parti wana mpo na bango mpo na kodomine esika wana. Alors mpo mosusu nzambe apesi nga intention na bango ya kokende kuna ezali nini? Nzambe alobi nanga bazali kokende kopartage esika wana bazokende kosala bacérémonie esika wana na mabele wana puisque aza roi eza important mabele wana etosa bango mabele eyokaka mabele etosaka na kokoma place wana nzambe apesi nga na baparole na ye biblique oyo ezo atteste makambo ayebisi nga bazokende kosala bacérémonie place wana mpo esika wana fo etosa bango mabele wana fo eyoka bango mabele wana oyo bazobalkanize ekokoma ya bango. Nzambe azoyebisa nga ke mokonzi na biso na Félix na Kagame baza nsima na bango ya babelge baza nsima ya baoccidentaux donc eza nanu d'abord makanisi na bango te mais bato baza na nsima na bango ezali roi oyo tomoni azotelema azokende tikuna ezali mpona esika wana ekokoma ya bango alors bazobalkanize yango mpo ekoma ya bango mais bakobalkanize yango te sans ke batravaille na mabele wana sans ke mabele wana eyoka bango sans ke basala bapratique na bango pratique eza eloko moko eza eloko biso bana nzambe tosalaka te pratique eza eloko tosalaka avec recommandation ya nzambe soki nzambe alobi bosala boye par exemple alakisi yo na ndoto alobi sala boye sukola boye tolia boye topakola boye osali yango donc na recommandation ya nzambe mais bango bazosala yango par rapport ya poids ya quel esprit toyebi bien ke baza bana na nzambe te toyebi bien ke papa nzambe oyo ya biso moto azotinda bango te basala bacérémonie wana donc pour quel but? Nzambe alobi na ngai pona nini babelge bakoma na système royal nzambe revele nga makambo nga moko nayebaki te nzambe alobi na nga boye pona nini bakoma na système royal babelge eloko nini ezosenga bango bazonga lelo après bambula nyonso tu oyo bakwesa Congo basala biso makambo na Congo pona nini bakoma na système royal po système royal wana bazwango epa na biso bakongolais biso tozali royaume tozali pays te toza république ndenge lelo mboka na biso ebengama république démocratique du Congo na se eza mboka na biso te mboka na biso eza naka nzambe alobeli ngai yango clairement mboka na biso eza na se te eza na ka donc bakomisa biso c'est un pays démocratique bazuyiba biso ki royauté bazwa royauté na biso yango wana basalelaka na mboka na bango donc nzambe azolingo faire comprendre nga ke bayiba biso souveraineté na biso bayiba biso bokonzi na biso bayiba biso élévation na biso bango bakenda kosalela yango boyoka makambo nzambe alobi nga oyo eza vraiment grave nzambe alobi na nga boye pona nini ba grand esprit na biso basali ya nzambe oya biso batu na biso oyo bazalaki ko défendre mboka batu na biso ya minene oyo bazalaki élevé na mboka na biso bakundama na Congo te nga nayebaka yango te nzambe alobi bakundama na Congo te donc bamema bibembe na bango bamema yango na Belgique nzambe alobi pourquoi bamema bango na Belgique pourquoi bakenda kokunda bango bamema bamikuwa na bango bamema baparti na bango ya nzoto bakenda kokunda bango na Belgique donc bakenda koexposer bango place moko na Belgique pona nini? Il y a une raison à ça po bayebaki ke soki batiki bango bakundi bango na mabele na biso ya Congo milimo elobaka esprit ekufaka te. Napesaki exemple ya Samuel
ndenge Saoul a invoqué ki abengaki nganga moko a invoqué molimo ya Samuel et molimo ya Samuel ebimaki. Donc molimo ekufaka te. Surtout molimo oya mwana nzambe esalaka makambo malamu après. Yango na Saoul akendeki ko trouver nganga wana po alamusela ye molimo ya Samuel. Esprit ekufaka te. Alors bango bayebi makambo spirituel oyo biso kutu toyebi te. Bato tozobunda na bango baza physique te, tozobunda na batu moko baza na molimo na kati ya spiritualité moko négative ya mabe, na kati ya ba pratique ya mabe. Alors nzamba zo yebisa biso makambo oyo ezosamba po biso tokoka koyeba ndenge ya kobondela. Eloko eza important yango wana, eza bitumba ya molimo, eza bitumba ya nzoto te. So toke na bango na makofi na nzoto, ekosala bango eloko te. Ata tofingi bango banda lelo ti lobi, tofingaka bango tous les jours. Kofinga yango toyoki, tofingaka bango to kritikaka, mais baza koyoka te. Ezosala bango eloko te. Au contraire, bazo comprendre que toza ignorant, to ana connaissance te. Bazo continuer kosala. Alors nzamba révélé nga makambo ayebisi nga makambo yo eloko nini bazo sala pona nini ba mema batu na biso kuna e pona nini lelo bazo ya kozongisa biloko wana epai na biso. Point. Je pense que makambo nzambe ayebisi ngai a révélé nga na molimo na voix na ye audible yango wana. Alors sikoyo nzamba zo yebisa ngai eloko nini biso foto sala. Na ebite so to comprendre makambo zo salama. Eloko nini bazo kendo sala kuna. Sikoyo ngai na tuni nzambe eloko nini foto sala. Nzamba lobi na ngai boye. Batindi deja ngai moko na moni yango. Batindi deja mutu moko akende na Congo bango ba occidentaux. Batindi mutu na bango moko akende na Congo. Mutu wana kendeki na Congo na parti o bazo kata mes bien-aimés dans le Seigneur. Akendeki ko luka ba chef coutumier. Wane eza ndoto te. Wane eza likambo solo o esalami. Akendeki ko luka ba chef coutumier pona nini mutu wana ye autorité. Ye batindie na ba autorité belge ou français ba occidentaux batindie na kotanga kombo na ete. Po na ye kotanga kombo ya batu mususu wana te, mais po na nini ye akei ko luka ba chef coutumier, akei ko luka Félix te mes bien-aimés dans le Seigneur, akei ko luka ba chef coutumier to komi na niveau wana nde sika nzambe avandeli, nde sika nzamba bandi ko lobela ngai ke makambu ezali spirituel, ezali ya mosunite, eza makambu ya molimo, eza makambu ya mabele. Soki bakiluki ba chef coutumier, c'est parce que balingi ba sécuriser sikawana spirituellement. Mais bien aimé dans le Seigneur, et là on a zo meka koloba ke soki bango lelo ba sali ba cérémonie na bango spirituel et que biso to dans la spiritualité te tokozanga esika wana. Po mabele wana fo to sa bango e ko to sa bango ba ke ko corrompre ba chef coutumier. Bake ko corrompre ba chef coutumier sur place. Mutu wana kendeki bango eza elekaki nango pekut na ba media. Mutu wana kendeki kuna akei ko luka ba chef coutumier. Nde na ko bondela pe na bolingwa nzambe ye moko alingaki makambo oyo bima nde alobelinga makambo oyo. Makambo bazo kendo sala kuna eza spirituel. Po bakende ko vanda kuna sikoyo ide na bango ezali nini? Pona nini bazana idée okende ko vanda kuna. Mais bien aimé dans le Seigneur, nzambe azongisi susunga ina bino ya makambo ya bisaki biso. Nzambe asapesa biso ba prophétie na basali na ye. Na mosali na ye monene, papa Simon Kimbangu aye pesa biso pe ba prophétie wana. Ke mokile ko baluka mundela ko koma mutu mundu ko koma mundele. Mais bien aimé dans le Seigneur, mindele ba yebi ba prophétie wana. Ba yebi yango très bien. Bayebi ke mokili ko baluka. E ba signe nyonso tout oza ko mona yango esi ebandaki ko salama. Siko balingi bakende ko zwa parti wana po ezali siko bango bako vande ko sala sous parti ya Congo te. Et oza sous parti ya Congo te ko koma ya bango. Alors biso to oza sous na autorité moko te ya ko senga bango yango, ya ko benga na bango soki eza officiellement eza sous Congo te.
ndeni to déclarant ezali parti o ezali na richesse ya makasi. Mais bien aimé dans le Seigneur, makambo azosala eza spirituel, esengi na biso totelema na molimo, esengi na biso tosala quelque chose spirituellement. Na makofi te, na munoko kaka te, toko réclamer, toko telemela bango, to boyi, to lingi yango te, to bakozwa mabele na biso pete. Nga na ebike bakozwa ngo te, po ata mutu moko aleleli mboka nzamba koyoka mawa. Me nga na eko senga bino, koyebisa bino oyo papa yebisi biso, oyo nzambe na biso yebisi biso, tokota na mabondeli, tokota na tosala jeûne et prière il y a 3 jours ndenge Esther asalaki pona peuple na ye bakufa te. Po soki roi wana beti makolo na ye na Congo, biso toza na pongi ya kolala. Mais bien aimé dans le Seigneur, makambo esalama na Congo. Et moi j'ose dire elingaki esalama po esalama suti. Po ngai moko na kolelela nzambe na biso tina suka. Yango na lobi ata prière a mutu moko. Abraham a marchandaki na nzambe po lota kufa te. Tango nzambe ngaba boma Sodome et Gomorrhe, nzambe ayokelaki Abraham. Abraham a osé marchander avec l'Éternel, son créateur. Po boma Sodome te kaka po lota zalaki kuna. Donc voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, wana eza message o nzamba pesi biso pona ko expliquer biso eloko nini roi ya Belgique azo kende ko sala na Congo. C'est un roi. Ba roi nzamba lobi nanga ba roi, élément très important. Binanga ba roi baza na monarchie. Alors monarchie on eza eloko biloko ba simbaka. Ba aza présidenté o azo telema kende aza roi. Ba roi oya awa baza lokola ba roi na biso te ya bonzambe, baza na makambu na bango. Eza lokola na ba famille mususu to monaka baza na kodia, batika na kayango. O papa tikeli mwana, papa tikeli mwana pe atikeli yaye ezali bongo. Alors baza na biloko basalaka. Ezali roi mutazo telema kwa kenda mboka na biso, ezali présidenté. Ba président mingi baza ba occulte. Baza ba sataniste. Mais ba roi baza na biloko basimba ba yebi pouvoir ya mabele. Alors yango bazo déplacer roi wana zo se déplacer azo memela biso biloko na biso wana eza pona ko tromper biso vigilance. Alors azo kendo sala eza plus fort, eza spirituel. Alors nzamba sengi tokota mabondeli. Il y a 3 jours ndenge Esther akotaki mabondeli liboso ya roi pona ko lelela peuple na ye bakufa te. Nzamba lobi nama na kokweya, nama na kokweya. Nzamba lobi oya lingaki aboma peuple na ye. Amana kende komona roi azui caché à roi pour exterminer peuple mobimba nzambe, mais Esther akotaki na prière. Et muta kufaki na suke zaki nani zaki Amani ye moko. Amana zaki pendu. Eza prière biso to sala po Amana kweya. Soki to tiki makambo eza spirituel, eza niveau ya monsunité. Et koleke la biso alors nzambe na biso azwa lokumu. Alors nzamba bandi ko ebisanga makambo mabele eza lié na makambo nyonso. Nzamba bandi ebisanga makambo balkanisation. Nzamba lobi pona nini apesa biso pouvoir ya mabele. Pona nini apesa biso pouvoir to dominer sur la terre. Livre à Genèse na verset 1. Livre à Genèse na verset 1 toke na 26 totanga yango na ndako mais bien aimé dans le Seigneur. Nzamba zo yebisa biso ke apesi biso pouvoir kotambola likola ba nyama nyonso mokili. Ya ko dominer sur la terre. Na biloko nyonso za na mabele na oyo eza na sa mabele nzamba apesa biso pouvoir. Mais pourquoi nous ne dominons pas? Parce que loko moko eza lié na makolo na terre. Makolo na biso na lobango mokolo mususu na ba vidéo na partager déjà eza na chaîne na biso awa. Nzamba la kisanga ke étoile moko ezaka na sa makolo. Il faut dominer ma bele oyo esiko ozali po etosa yo, po botela yo bamboma. Yango nzamba azoyebisa Abraham na Genèse na verset 12. Azoyebisa Abraham quitte ton pays, quitte longo esiko ozali. Kende kote kuna po awo eza ya kobeba ba bebisa mabele oyo ekobotela mbuma te. Nzambe tango atindi molimo na ye aebisa Abraham akabwana na Lot. Et Abraham a tosi parce que Abraham azaki ko tosa nzambe makasi. Bénédiction moneno Abraham azaki na il obéissait à Dieu.
Alors a kabona ki na lot place Abraham akende côté le manzamba lobina et là où tu poses place au tchema kolona yo na pamboli yango na pesi yo yango il faut nzamba pesa o mabele il faut nzamba yebesi ko telemi il faut dominer mabele oyo o telemeli ata biso nyonso l'air tokozonga Congo un jour photo zonga na domination wana ya ko dominer mabele na biso yango photo bongisa mabele na biso avant tozonga nzamba zo laksanga na sali moi entre parenthèses mais bien aimé dans le Seigneur nzamba zo lakisanga na ndoto nazo pesa témoignage na ngai na bando pesa ba témoignage na nga moke po emeka pe ko sunga bino bandeko nzamba zo yebisa ngai na ndoto batekaka lopango te batekaka mabele te basombaka pe mabele te bandeko na nga nazo informer bino nzamba lobi na nga ke biso na Congo tokosomba lopango te tokoteka pe lopango te eza interdit na mobeko nzambe na biso tokoki koteka mabele te tokoki pe kosomba mabele te alors nzamba zo laksanga na lali na butu nzamba zo laksanga lopango moko na somba ki nzamba zo laksanga mutu wana aye azo pesa nga mbongo azo zongisela nga mbongo na pongi alors nga nazo kamwa na lobi me mutu azo zongisela nga mbongo nini azo pesa nga nzamba azo bisanga eza mbongo ya lopango mbongo na yo oyo pesa ki ya lopango pona nini me bien aimé dans le Seigneur na lamuki na kosutuka mutu wana oyo azongiseli nga mbongo ya lopango asi akufa donc mutu wana lera atekelaki nga lopango atekaki ba lopango ebele oyo ezalaki lié ya ye moko kaka te mutu wana juste quelque temps après mutu wana akufa na makasi nyonso nzoto na ye mutu wana akufa physiquement akufa ngali na tango wana na comprenaki na ngai te likambo wana eleka lelo ça fait quelques jours nzamba zo lakisanga mutu wana zo ya kozongisela nga mbongo na pongi nazaki étonné ayi kozongisela nga mbongo nzamba zo loba na nga azongiseli mbongo wana po mbongo wana ba mbongo ya lopango atekaki mutu ebomisa ye batekaka lopango te ezali ordre o nzambe apesi na biso alobi na biso batekaka lopango te alors nga na tuni nzambe donc tokoteka lopango te tokosomba pe lopango te nzambe alobi tokoteka lopango te tokovivre na Congo gratuitement bandeko eza o nga na moni na miso na nga jamais na koko yeba likambo bongo na retrouvango bo excusez nga le terme po na ngai c'est une folie tosomba lopango te tokovivre ndenge ni kasi tokovanda ndenge nzamba lobi na nga basomba lopango te batekaka pe lopango te nzamba lobi na alakisi ngai quartier moko eza na Congo toyebi quartier wana bakinois bana kini bayebi yango quartier moko babengaka Mombele quartier wana na Mombele mais bien aimé dans le Seigneur na quartier wana mwinde ezalaki kopela te balingaka mwinda te soki kaka baye kotia courant makambo esalama na quartier wana oza makambo okamwa nga ntango wana azalaki mwana moke mes frères et sœurs nzamba zo laksanga makambo wana lelo alobi na ngai nzamba alobi na nga c'est parce que na quartier wana ezo dépendre ezali quartier mabele ya bato soki pe bateke nzamba alobi na nga ezali mabele ya bato alors bato oyo mikolo mabele wana baza na makambo na bango spirituel donc baza na kindoki ya mabe ya négatif donc balingaka mwinde kota te po eza spirituel spirituellement toyebi ke molili eza ténèbre mwinda ezali nzambe nzambe nde apelisaka mwinda mais bango balingaka mwinda te pourquoi puisque makambo ezali na esika wana ezosenga délivrance na quartier wana mobimba c'est ce que le Seigneur m'a dit alobi Mombele doit être délivré alobi nanga bongo na moana na sina bosana na quartier wana nzamba alobi nanga pona kotalisa bino ke batekaka mabele te basombaka mabele te po mabele lobaka mabele ezali na bakolo nango esika ozosomba ezali na bakolo nango yango bato mosusu basombaka bamapangu balandani bakufi malheur ekoti ezali bamikolo mabele wana basangani na bandoki ya libota ya mutu oyo ateki to asombi alo bakomi kolanda bato bakomi koboma bato puisque c'est spirituel bato ebele bakufa bakota lelo na mabele likolo ya makambu ya mapangu mabele batekaka mabele te basombaka yango te nzamba alobi na ngai
alors nzambe alobi na ngai yango bato nyonso bazosala balkanisation oyo nyonso tu bazali na nsima ya koteka mabele na biso bakofuta yango frais bakofuta yango cash bakofuta yango à 100% ekorate bango te bato bazoteka mabele ya Congo mobimba bakofuta yango cash biso pona biso bana nzambe eloko nzambe ayebisi biso oyo ateka lopango oyo asomba lopango a se repentir na ndenge nini puisque toyebaki te ke tosombaka te ke totekaka te basekret ebele nzambe alobi na nga makambo ebele oyo nyonso nakoki koloba te ezali likambo ya kosolola na nzambe ezali likambo ya koevite surtout soki ezali na mobulu na kati esika ozosomba bien-aimé dans le Seigneur attendez nzambe alobi tozozonga moi je vous conseille pas na o nzambe alobelinga ngai nayebi ke nzambe ye moko ayebi ndenga kosala na biso nzambe ye moko ayebi soki nzambe azoloba bongo aza zoba te oyo asasombaki gloire à Dieu pesa yango na maboko ya nzambe yango ntango tozo se déplacer esika nyonso tozokende nyata makolo na biso fo nzambe ayeba yango nzambe alobi to se repentir po ye moko amema biso ntango nzambe abimisaki bana ya Israel bakotaki na désert bayebaki place bakokende ovanda te bayebaki te basombaki na bango balopango te place bazokende na Kana basombaki te na terre promise bayebaki te bakovanda wapi bayebaki ke bakokota na kati ya bandako wana bakovanda bato baza kuna bakobima bango bakovanda eza ndenge moko na biso bakobima biso tokokota tokovanda gratuitement nzambe alobi tokovanda na bandako tosombi te c'est biblique nzambe rappelé nga maloba wana alors mes bien-aimés dans le Seigneur na sali devoir na nga ya koya ko tchebino quelque chose leo na mutu bandeko totala basine to minimiser eloko te tomoni makambo ezosalama tomoni déclencheur moko ebeti guerre ebandi na Russie na Ukraine alors Macron lobi na biso nga na benga ye prophète Macron to na benga ye président Macron alobaki na biso la bête est là alobaki na biso nous sommes en guerre le loi bakisi le tournant de toute l'histoire de l'Europe alobi c'est un tournant alobi Europe ekozala susu ndenge ezalaki te tozala mayele to négliger maloba ya Macron te azali prophète ya nzambe na ye makambo azoloba tozomona ngo ezosalama ezali basigne napesi biso Matthieu 24 poto lenga te na Matthieu 24 na verset 6 elobi na biso vous entendrez des cris des bruits de guerre bokoyoka ba révolution bokoyoka mobulu ekobima mais ça ne serait pas encore la fin il faut tout mona makambo nzambe alakela biso nyonso ye mutalobaki na biso eza maloba na ye mais ali ba signe de la fin parce qu'il se tient à la porte nzambe na biso koya na eza mosika te auto lakisa suna mwana na ngai propre alobi na clairement lobi na repentez-vous parce que je suis là tant nzambe alobi azawana ekoza dans une année dans quelques années dans quelques jours dans quelques minutes mais mwana na ngai lamuki na choc ya ndoto wana lobi azoyebisanga nzambe alobi na azali koya azawana azana nzela to se repentir et ça l'inga tellement bien à motema pona sambelelaka bana na nga nzamba toucher bango moko alakisa bango ke azali na nzela za koya ke aza réel malgré que nazo te ya bango et nzamba alakisi na mwana na ngai ya mwasi nzambe na biso azwa lokumu mais bien aimé dans le Seigneur to tia maloba o en pratique ko sunga biso to négliger le côté to négliger maloba Macron te botala nga te mutu nazo mema ba message nga na yeka koloba o nzambe atindi ngai na koko sala erreur bo continuer toujours ko soutenir nga bo conseiller nga na koyoka bino ndenge na lobaki ne bandeli toza wana pona ko sungana nzambe na biso azwa lokumu tozala attentif to kota mabondeli to prier 3 jours to priera na biso tous les jours mais o wana eza spécialement pona mabele na biso pona voyage ya roi wana jeûne ya 3 jours prière ya 3 jours nzambe tata akosunga biso akotika biso te Congo pe kokabwana te puisque nzambe asabimisi na poisa o nyonso balingi kosala vraiment nzambe nanga apambola bino mes frères et sœurs mes bien-aimés dans le Seigneur na kozonga soki nzambe na biso apisali biso lisusu grâce pona pesa ba message ya pesinga soki Yesu Christ pa zongi te kozwa biso
à très bientôt, mes bien-aimés dans le Seigneur, nalingi bino mingi na bolingo ata.